On a le premier, qui est l'hématologie. Donc, ça donne l'hémoglobine en 3 secondes. Et le deuxième, qui est le WBC. Donc, ça donne des résultats attendus de 5 populations. Sans entrer dans le détail, ce sont des techniques souvent qui, à Kinshasa, sont encore utilisées avec la microscopie et qui ne sont pas toujours fiables. Yabiso yango oyo biso na biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko yo ndetango na biso na biso eleza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso ya kondima likolo na nyonso ya kolobisa te mingi ya kolobisa te. Salut à tous nos chers abonnés de la chaîne Yabiso Podcast TV, la chaîne de référence où il a bien toujours d'informations vraies, où il a bien toujours d'informations réelles. Et oui, c'est bien moi votre humble servante Prudence Ngimbe, la petite aux yeux à la taille acceptable, autrement dit, original. Quand la mission que c'est bien que TV mon comme belé, c'est-à-dire boza belé devant un poste téléviseur na bino, ou bozo landa édition na bino, édition na biso ya mokolo ya lelo. Et oui, Yabiso Podcast TV et kiti bongo na Mabele à Tchangu et sur la district de Tchangu dans la commune d'Endjili, précisément dans quartier 7 na centre médical mon ami Gelor où est Kambami Bongo na le visionnaire, le fondateur Jospin Louyeye, docteur Jospin Louyeye que je le salue en passant sur l'avenue du marché numéro 33 quartier 7 dans la commune d'Endjili quand notre Sabino toyé parce que le lot est un jour il y a inauguration, il y a hôpital na bango, les hôpital à Sikaté s'il vous plaît, les hôpital à Sikaté déjà bazala qui quelque part et ba longwe bisika bazala qui ba yebongo na quartier 7. En tout cas, eza mukola inauguration na bango to biso mon côté, ba bourgmestre ba kozala wana, ainsi que ba docteur ba kozala wana, ba tout ebele ba kozala wana. En tout cas, to za bongo liboso vraiment il y a hôpital, il y a docteur docteur Biyeye Jospin oyo bazo inaugurer hôpital na ye lelo. Donc to kota na kati to yeba nini ngozo se passer kuna pito mekosola mokie na bango mo bourgmestre pe Anjili akozanga mwa liloba te koloba pour na centre oyo bazo inaugurer lelo. En tout cas riba et rukata ma babi gâteau pezali, donc il restait branché, ne zappez pas, surtout n'oubliez pas de vous abonner massivement, boss abonner puisque l'édition boy nil par ailleurs kaka na Yabiso Podcast TV et nazanga mon côté naza vraiment une équipe technique ainsi que mon vieux yango wazawana acti yango babi guide makasi ya Njili yeyo et puis naza bongo na mwasi Nzambe Shada Diavita et na sima caméra toza bongo na Josué babi mwana mboka Josué mwana mukena bangenge na ye bisika zali na saluer et to kota bongo te sans que na saluer mes boss mon boss Yannick Malundama le boss ya mwana mukena saluer bisiko zali. Sans oublier mon boss live Roni Malundama, pourquoi pas Mama Laura Chou, Mama di Mama Balabi ya yo angwana, ou mena na ngwende na yo na salio bisiko zali, na bosante ko saluer Mantou Matui la mi amore, na salio bisiko zali, pourquoi pas Sam Koukou les nécessaires, mauvais Sam Koukou les nécessaires, en tout cas, babi yonde papa na bango nécessité biso papa. Sans oublier à mon papa chéri, papa Play Maya, na salio bisiko zali et na bosanité kopé ça ba salutation nangé belé pa ya mon vieux mon papa chéri JC Kweditu kama kwiza ya yo ngwana mwana Belgique tongo mama Belinda Avancende babi mama la grande dame moi mataka avant le quoi mutazo kende njili kimbantseke masina umea na ngwende na yo mama tozo zelo maboko afungwama et to kota bongo na kati pona ko mikosola mukena bandeko baza na kati. Merci beaucoup à suivre. Biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait. Et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Dans les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Dans la paix, citoyens, entonner l'hymne sacré de notre souveraineté. Fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, ton béni Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo.
écho. Nos peuples errants, ton soleil nous assureront ta grandeur. 30 juin, au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit les témoins, jour sacré des libertaires, serment de liberté que nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci bien. Nous allons passer la parole au pasteur qui va nous conduire à une prière d'ouverture. Prions. Tendre Père, nous te bénissons parce que tu es merveilleux. Merci parce que tu as permis à ce que ces jours soient arrivés. Nous laissons ce programme entre tes mains. Conduis-nous du début jusqu'à la fin, Seigneur. Cette cérémonie, nous te la dédions, Seigneur, parce que tu es merveilleux. Nous laissons aussi entre tes mains ces centres qui commencent en ce lieu aujourd'hui. Qui aujourd'hui, nous allons voir l'ouverture et qui aujourd'hui va commencer le parcours de ces centres, Seigneur. Soit avec nous, soit avec ces centres, soit le seul maître, soit le seul directeur, Seigneur. Conduis-nous du début jusqu'à la fin et que ta présence puisse nous régner. Nous t'avons ainsi prié. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous disons Amen. Et rapidement, nous allons passer au mot de bienvenue qui sera prononcé par le président fondateur de l'ONG Mon Ami Guel. Bonjour à tous. Cher Monsieur le bourgmestre Papi Mbouma de la commune d'Ndjili, chères autorités locales et invités d'honneur, je vous accueille chaleureusement en qualité de fondateur et de promoteur de la Fondation Mon Ami Guelor et de son centre médical Mon Ami Guelor. Nous aimons bien dire Kinshasa est la capitale et Tchangou la porte internationale d'entrée à travers l'aéroport de Ndjili. Toute autorité internationale qui doit venir en RDC doit passer par Tchangou avant de rejoindre le centre de la ville. La population de Tchangou est bien donc la première à souhaiter la bienvenue à toute personne qui vient d'ailleurs. En parcourant le boulevard Kumulumba pour joindre le centre-ville, l'observation de la condition socio-démographique est impressionnante. Le nombre de personnes qui se dirigent vers le cœur de la capitale est colossal. Bien sûr, la vie rime avec contraintes et obligations. La plupart pour des raisons professionnelles, le déplacement des étudiants et élèves, mais aussi à la recherche de structures de soins de qualité et de laboratoires de biologie clinique. S'engager dans la circulation à Tchangou sur le boulevard Lumumba n'est pas toujours aisé. Lorsqu'on s'engage, l'on s'expose comme dans toute autre circulation d'ailleurs, avec la part de risque associée à cette prise de responsabilité. Et deux fois, des situations d'urgence peuvent s'imposer, avec un besoin d'intervenir dans l'immédiat pour éviter des situations irréversibles et hélas aussi fatales. C'est dans cette optique que la Fondation Mon Ami Guelor, à travers son centre médical Mon Ami Guelor, en sigle CEMAC, est née le 8 mars 2021 et fait de son mieux pour améliorer les conditions socio-sanitaires de la population de Tchangou, en mettant en place des programmes gratuits qui ont un impact social considérable, tels que le dépistage de la malaria, le programme de suivi pour personnes âgées, les programmes rentrée scolaire au CEMAC, la porte ouverte du 8 mars, une journée complètement dédiée à la femme congolaise. En 2022, nous avons fait un dépistage de maladies comme le cancer du sein et du col de l'utérus. En 2023, 65 femmes ont eu accès gratuitement à des examens de laboratoire, à une visite gynécologique et à l'échographie. Et cette année, nous allons lancer le programme Ubuntu, qui veut dire humanité. Ubuntu, c'est humanité vers la femme enceinte, tandis que dans nos territoires, et surtout dans les zones périphériques, nous voyons encore un taux de mortalité élevé de la mère et enfant, tandis que nous sommes tous dans une famille, nous étions tous des enfants. Ensemble, nous pourrons continuer à bâtir notre pays. Et ce n'est possible qu'avec votre soutien
et votre accompagnement. Si j'ai appris une chose avec Dieu, c'est qu'on ne néglige pas le faible commencement. Mettons tous, même un petit doigt dans la pâte pour aider Tchang. Biso bana mboka, totie mayele, falanga, makanisi, pour na kotonga mboka ya Congo. Car la santé est un facteur clé de développement d'un pays. On se souvient tous de la pandémie Covid-19 qui a impacté le monde, qui a impacté la vie sociale, la vie économique, la vie culturelle. Donc notre projet, quand on investit dans la santé, on prend soin de différents aspects sociaux, économiques et culturels d'un pays. Chers directeurs représentants de la société, des écoles et des universités, je voudrais juste dire que le meilleur capital mondial reste la personne humaine. Un collaborateur en bonne santé participe au développement et la croissance de la société. C'est donc avec un ardent désir que nous aimerions prendre soin de vos collaborateurs. J'ai été enfant, élève, étudiant, universitaire et maintenant je suis promoteur d'un projet pour aider mon pays. Eh bien, nous voulons aussi collaborer avec les écoles, les universités, parce qu'il y a encore un taux de mortalité élevé dans nos pays, une mortalité élevée infantile. Tandis que à chaque fois qu'on perd un jeune Congolais, c'est une tristesse, c'est une perte énorme pour les compétences qui peuvent aider notre pays à se développer. Au doux mois de juin de l'indépendance, mois de juin où nous avons proclamé Don Béni Congo, Desaïe Congo. Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Nous tenons encore à tenir cette promesse ce matin et ainsi à continuer à nous aligner à notre mission. En qualité de fondateur de la Fondation Mon Ami Gelor, avant de continuer avec la cérémonie, je voudrais remercier aussi ma famille ici présente qui me soutient dans cette démarche, mes amis, mes collègues, la communauté pastorale ici présente et aussi l'équipe de CEMAC. Et j'en profite ainsi pour remercier personnellement quelques collaborateurs qui m'ont aidé à être ici présent avec vous. Madame Bibiche Kenunga, Madame Bibiche Kenunga, ok, je remercie le docteur Joël, qui est un pilier pour le centre médical Mon Ami Gelor. Si nous sommes là, c'est parce qu'il est là. Je remercie M. Yannick, qui nous a aidé à trouver un site immédiatement quand le besoin a été urgent. Je remercie Madame Tania, la responsable du laboratoire, notre petit bijou du centre médical Mon Ami Gelor. Je remercie Madame Nénette, qui est la responsable des finances. Et je remercie Dr Fanfan, qui est le médecin superviseur et qui nous a aidés à arriver là jusqu'en ce moment. Que Dieu bénisse le CEMAC, que Dieu bénisse le Congo, notre patrie. Je vous remercie. Et à présent, nous allons laisser la parole au parrain et père de la commune de Ndjili, notre bourgmestre, de s'approcher alors que le parrain s'approche. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Distingués invités à mon titre et qualité respectifs, bonjour. Je n'ai pas vraiment de discours à faire aujourd'hui, à cette occasion, et je voudrais encourager l'entrepreneur, notre fondateur de Fondation Petit Gelor, c'est ça? Mon ami Gelor, voilà. Je vous remercie pour cette œuvre. Et moi, en ma qualité du bourgmestre à la commune de Ndjili, je vous rassure notre accompagnement et notre soutien. Notre bureau est grandement ouvert pour vous. À chaque fois que vous aurez besoin de nos services, même sur le plan sécuritaire, n'hésitez pas. Je suis entouré de tous mes services de sécurité qui m'ont accompagné en ces lieux. Je pense qu'ils sont en train d'écouter ce que je dis. Et à chaque fois que vous aurez besoin de nous pour un service, n'hésitez pas, nous allons vous accompagner. Et je lance aussi l'appel à toute la population gilloise
de venir expérimenter votre expérience. À chaque fois qu'ils auront un souci, ils vont passer par ici pour se faire soigner. Et au corps médical, n'oubliez pas votre serment. Ne mettez pas d'abord l'argent en avance. Sauvez d'abord les vies et les restes reviendront après. Voilà, merci. Je clôt mon mot par ce que je viens de dire. Et je glorifie le Seigneur pour cette opportunité que la commune vient de bénéficier. Merci beaucoup. Et rapidement, nous allons passer à la coupure de ruban qui sera procédée par le bourgmestre avant que nous entamions la visite guidée. Monsieur Jospin. Monsieur Jospin. Je suis là, j'arrive. Vous allez présenter. Centre de santé, mon ami Gaylor. Est-ce qu'on peut acclamer, applaudir? Et sous le leadership du fondateur, du responsable, nous allons procéder à la visite guidée. C'est la réception du centre médical, mon ami Gaylor. Nous aurons deux PC qui seront installés. Dès que la personne arrive, il est enregistré sur un PC et automatiquement, ça doit sortir chez le médecin et au laboratoire. Donc, c'est ici qu'on va contrôler le paramètre vitaux. Nous avons équipé d'un appareil qui fait en même temps la tension, la saturation et aussi la température. Donc, comme vous voyez, on réduit déjà la démarche pour prendre la prise en charge. On vous conduit ici. Voilà, le laboratoire médical Mon ami Gaylor, en fait, on a ciblé vraiment les techniques appropriées parce que le laboratoire, il faut la qualité pour l'interprétation des résultats. Donc, ce qui veut dire que le diagnostic peut être fait par le médecin, mais il faut la confirmation par le corps du laboratoire. Donc, je vais vous présenter premièrement, on a deux équipements qui donnent des résultats en 3 secondes. Donc, on a le premier, qui est l'hématologie. Donc, ça donne l'hémoglobine en 3 secondes. Et le deuxième, qui est le WBC. Donc, ça donne des résultats attendus de 5 populations. Sans entrer dans le détail, ce sont des techniques souvent qui, à Kinshasa, sont encore utilisées avec la microscopie et qui ne sont pas toujours fiables. Donc, du coup, le temps de la prise en charge, elle est augmentée et elle réduit l'efficacité aussi du médecin à intervenir. On a 2 microscopes, un qui est toujours gardé en background, dans le sens que, voilà, s'il y a quelque chose qui ne marche pas, on pourra l'utiliser. La centrifugeuse qui est là, qui est utilisée pour la sédimentation au niveau du sang. On garde tout ce qui est au niveau de kit bien gardé en tenant compte que voilà, la température doit toujours être conseillée parce que dans un laboratoire, la température est importante. Notre frigo qui fonctionne très bien avec une température qui est contrôlée. Je vais vous présenter la partie qui est de la biochimie. Donc la biochimie, elle est là. Souvent en RDC, il y a des patients qui développent du cholestérol, des cholestérols qui vont conduire à d'autres pathologies aussi, comme le fait de développer l'AVC. Et ce n'est pas toujours fréquent dans tous les centres d'avoir une machine comme celle-ci, et on peut l'utiliser à travers ça. Donc ça, c'est la biochimie. L'autre automate, c'est tout ce qui est séro-immunologie. Donc il y a des patients qui peuvent avoir de crise cardiaque. Il y a des techniques qui sont utilisées, ELISA, souvent utilisées en RDC, qui peut prendre 3 heures du temps. Nous, on a ciblé une technique de 15 minutes. Donc, on a un résultat. Et 15 minutes pour nous, c'est vraiment important pour sauver une vie. Au-delà de ça, je vous épargne de toute la partie bactériaux. Je vous épargne de la glycémie, parce qu'on est toujours équipé de tout ça. Je vais vous présenter un automate. Je pense qu'en RDC et surtout à Kinshasa, nous sommes le 3e
ou le 4e centre Lavoir à Kinshasa. Donc c'est l'hémoculture. En effet, nous sommes des humains et nous développons des infections. Et il est important d'aller identifier immédiatement le type d'infection, qui peut être une infection bactérienne, mycologienne aussi. Et dans ces cas, si on n'intervient pas immédiatement, la personne pourrait décéder. On peut l'utiliser pour le banque de sang, on peut l'utiliser pour le dépistage pour un enfant nouveau-né, vu qu'on a la maternité qui est née et qui développe de fièvre. Donc, c'est une technique qui est vraiment importante. Comme vous allez voir ici, en fait, on a la capacité en même temps de faire 60 tests donc, en mycologie et 60 tests aussi en bactéries. Nous avons équipé le centre médical Mon Ami Galore d'une technique avancée parce que nous croyons que, voilà, à partir de l'autre côté, ça prend du temps et pendant que nous avons la capacité et les compétences de sauver des vies ici à Tchangou. Je vais vous laisser avec Dr Fanfan qui va vous accompagner et je vous rejoins après. Yabiso yangoyo, oyo zabiso na biso, suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso. Lelo eza lelo, don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso, tia kondima likolo na nyoso. Po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli. Forever grateful. Avec un ordinateur parce que nous avons voulu faire un système informatisé. C'est-à-dire à partir de la réception, le malade quand il vient, on reçoit les malades avec toutes ses identités. Et à partir de là, de manière informatisée, il y a les informations qui passent directement chez le médecin. Okay. Le médecin, dès qu'il consulte, il envoie les informations via l'Internet au niveau du laboratoire. Et donc c'est un circuit informatisé que nous avons. Et ça, c'est notre salle d'hospitalisation. Quand on a un malade qui peut venir, c'est ici que nous allons l'hospitaliser. Et à partir d'ici, nous avons... Yabiso yangoyo, oyo zabiso na biso, suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso. Lelo eza lelo, don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso, tia kondima likolo na nyoso. Po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli. Forever grateful. Et de l'autre côté, nous avons une autre chambre d'hospitalisation qui contient 3 lits. Et ici, c'est notre maternité. Ouais, c'est notre maternité et chaque lit est équipé d'un berceau pour bébé. Alors, je pense qu'on va finir par le balcon. Ce qui est prévu pour une dégustation. Les balcons, c'est à la longue que nous sommes en train de réfléchir comment aménager de ce côté-ci parce qu'il y a d'autres services qu'on devrait ajouter parce que le projet est tel qu'on devrait élargir les services des laboratoires. Alors comme nous sommes encore locataires, nous sommes en train de discuter avec le bailleur pour voir comment est-ce qu'on peut équiper ici. Voilà. Son Excellence, nous vous invitons à prendre place. Merci beaucoup. Yabiso yangoyo, oyo zabiso na biso, suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso. Lelo eza lelo, don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso, tia kondima likolo na nyoso. Po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli. Forever grateful, I'm counting my blessings. I want to begin cause it's me. Ikolo na seko lekaba, ute bandeli situ benga mabalongi. Dr Joël. Living the coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give an exchange koma ko yebisa ngai iwa ya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilo. Bon, quelques mots pour la Mon Ami Galore. On a bien annoncé le projet Ubuntu. On a bien dit que Ubuntu c'est humanité vers la femme enceinte. En fait, le projet prend 3 étapes. On cible avant même le mariage, donc on donne un paquet gratuit qui permettra à la femme qui doit se marier à faire un dépistage. On a pas mal de soucis au niveau de la santé, des soucis au niveau du VIH, un taux qui est encore élevé. On a des soucis au niveau de la drépanocytose, qui est une maladie endémique en RDC. Donc du coup, nous allons travailler sur cet aspect. Deuxième aspect, c'est l'amélioration de la prise en charge, CPN.
On a remarqué qu'il y a Djili, au moins moi si mon sous lobby, on a un bon CPNT, le long on revend dans Nandaku. Il y a un accouchement et c'est là qu'on observe qu'il y a tellement de dégâts qu'il y a un décès ou à la mère ou à l'enfant. Alors comment faire pour améliorer ça? La Fondation Mon Ami Gaylor apporte cette approche nouvelle à travers laquelle il y a un paquet gratuit au Barossa examen. Je vous donne le chiffre, on a $30 pour l'accouchement, tandis que l'examen de routine, c'est $110. Donc vous voyez la différence. Si on veut sauver de vie, il faut adapter aussi. La troisième étape, moi je suis sur Aboti, à Ozong, à l'hôpital. Tandis que le taux de mortalité élevé publié en RDC, c'est avec 20%, c'est suite à non-retour à l'hôpital. Donc, Torosal en sorte qu'on a mis en place un programme de bien-être. Tebi Kebasi Balingarango, elle va retourner chez nous afin de donner des soins appropriés à la femme et à l'enfant et aussi la vaccination. Fier d'être là en ce moment, je vous présente aussi le projet Nzoto Kolongo Nonakimubange. La prise en charge de la personne âgée, nous sommes tous de jeunes et les jeunes d'aujourd'hui sont les personnes âgées de demain. Donc voilà, c'est un programme qui donne une gratuité sur 5 pathologies et parmi lesquelles un accès à un cardiologue. Donc personnes âgées, on a déjà quelques sous lobby. On a des femmes maraîchères au Bayara Tosoaniaka. On a des personnes qui sont de retraités de l'État. Au Tolandela Bango, on a pour le moment 50. Et on cible avec les efforts que nous sommes en train de donner ces derniers temps, avoir un numéro de 100 personnes âgées. Parce que c'est vraiment important de prendre soin à Bango. Un grand merci, on peut passer à la dégustation. Je vous invite encore une fois. Yabiso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te tomoni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli sito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie. Soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya so ndima pepo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli mesiko oyo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika touti nini te tomoni na nyoso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm kind. Oui, merci beaucoup, Son Excellence. Et tout le monde qui est unité de santé ou centre de santé, moi, qu'on a ma belle nayo. N'habitez par rapport à l'événement, oh, il y a ma cambo, tout ça, par rapport à non, au Qatariban. N'habitez-moi commentaire, ils ont au ça sur ça. Naza vraiment, d'abord, merci beaucoup, maman journaliste, pour la motuna nayo. Naza très flatté na initiative Oyo, que Naza peut encourager les Congolais mususu. Ba emboîter les pas, la fondation Mon Ami Gaylor, où tu peux ça la juridiction na ngai Njili ezali pe moko ya ko accompagner vision chef de l'État na o etali sécurité à santé o etali bokolongono ya nzoto oyebi ke mokonza mboka aza kotalela mingi likambo etali population lokola pe santé ezali moko de likambo eza na kati ya nzoto ya population yango wana naza ko remercier fondation Mon Ami Gaylor et puis naza ko encourager na bandeko bakende lisusu liboso na ba initiative ya lolenge oyo et puis ko senga la bango ba étendre ngo pe na ba commune mususu pe na ba isika mususu bandeko pe baza na ba problème ya santé pour me capé ko bénéficier na moko ya expérience to ya ba matériel moderne o na tu komona na kati awa ya centre oyo pe nazo lancer mbela na population ba ya de temps en temps ko consulter ba médecin awa pour na lobiko ya nzoto na bango. Vraiment merci et puis na pesi ba chance ebele na promoteur ya fondation Mon Ami Gaylor akende sous liboso et puis to laki et puis soutien accompagnement na biso l'état à chaque fois on a besoin ngo to zanga te ko pesa e pour na misala ekende liboso. Voilà moi le bam kila ça. Merci beaucoup papa beaucoup merci. Merci. Ma bena makiona dans bon moment ni boé abanda au sinelenga bulletin depuis naza mwana muke.
Donc, à quoi qu'on a l'éloté. Et quand on parle aujourd'hui de la fondation Mon Ami Gaylor, c'est la mère de Gaylor, c'est la tante de Gaylor. Donc, vraiment, c'est une famille. Pour moi, c'est vraiment ce qu'on a kin, il faut n'akuta nabang. Ok. Un grand merci pour sa présence. Bonjour maman. Bonjour maman journaliste. Maman kombo nani? Kombo nangai maman Sandra Nkunku Marie-Thérèse. Maman Sandra Nkunku Marie-Thérèse. Wow, maman tomoni yo na mabele ya njili toyebi te mwana njili pe kaka to uti na commune mususu. Te nazali mwana njili. Okay. Toyaki na centre awawa basalisa tosalisaka ba examen. Nga nazali présidente de maman maraîchère ya Kisenso. Na yaka na baninga na ngai plus ou moins 20 maman. Toyaki na bango awawa centre koma kolandela biso ba santé na biso. Tosali ba dépistage ya maladie cardiovasculaire ya ba diabète nyusu to wana pe na mikuwa na biso lokola biso ba mama bilanga to memaka ba rosoir makolo pasi toyaka na centre tofuta tambongo te centre zwa biso en charge les personnes âgées yango to sepili mingi vraiment na centre na biso lokola kute komi pembeni na biso awa à part ça nazaka fonctionnaire ndengo moni commune wana nazali chef de service en relation avec les partis politiques na sepeli kutu centre ngo yeka ka bena munoko ndaku nanga yao na commune na sepeli na mokonzi nangai tozalaki na ye awa na sepeli pe na so senge pa ya nzambe abatela evro ekende musika nzamba sopa mapamboli po biso ba demuni talaka ba salaire na biso yango oyo talako bozwi ya ba mama bilanga eza ya muke mais lokola centre Egypte en charge tozo pambola vraiment papa promoteur vraiment nzamba pesa ye vraiment longue vie akeni musika po azwa biso en charge biso ba mama na ye. Ok, merci beaucoup maman. Maintenant moi liloba na batonyo so bazo landa biso partout dans le monde pour na centre oyo et possiblement ba gratuité pour na babilo ka boye. Olobi oui, olobi bien pour na fondateur le visionnaire, mais siko bon pour na partout bazo landa biso partout dans le monde. Ni non ko loba message ni ko apporter pa na bango. Oui, merci maman journaliste. Et le on a loba na bato oyo population ezolanda biso libanda. Baza pe na bandeko awati na Kinshasa. Batinda bandeko na bango baya ko expérimenter bango moko ndengi biso pe to expérimentaki baya ko consulter centre na biso eza centre bon kitoko yango tozo benga bango baya bazonga simate balanda bapa na biso. Merci beaucoup maman. Oui, toujours avancer vers maman moko yepé moi liloba et ça la moi bien matasi. Bonjour maman. Bonjour. Maman kombo nani? Kombo nangai maman Bena. Maman Bena to moni na kati ya centre, je sais pas où ça mwana njili to libanda njili. Ngana mwana Bondal. Je suis aussi médecin. C'est mon ange ali mingi promoteur abengaki ngai Jospin Biyeye. Alobaki lelo ezali inauguration ya centre. En tout cas na sepeli mingi oyo tomoni oyo tobwaki ba fleur ebele. Ba fleur ezebele po tomoni ali elakisi pelangi musala eza munene salami pezo continuer ko salama. En tout cas ko prendre charge ya ba personnes âgées eza likambali sekité mboka na biso ezalaka mingi te mais soki ya koti likambanga en tout cas biso tozaona ka pona ko soutenir ye po kende liboso biso stoko tia maboko na kati ya parti pona likambo oyo ekende musika Kinshasa mobimba Congo mobimba. En tout cas esengo na biso ezali mingi centre kende liboso nzamba continue ko pambola ye na batbe o bayebi te nous serons là pour faire la promotion ya koloba qu'est-ce que batu ba yaka mingi to sali visite à centre en tout cas to sepeli mingi oyo ya sepeli te na yebi te mais surtout laboratoire ndeza clé ya hôpital pour permettre de faire un bon diagnostic il faut tout un laboratoire très fiable. C'est ça où tu as un centre médical Mon Ami Gaylor et c'est biso mingi c'est biso mingi to kosenga biso nyonso to sala ka babisika to tinda ba échantillon pour ande tu as sûr na ba résultat où tu dois permettre de établir un bon diagnostic. En tout cas merci beaucoup pour tout. Que Dieu bénisse la fondation Mon Ami Gaylor. Ok, merci beaucoup maman. Ouais, voilà to koti bon na kati ya centre, tomati pena likolo na balcon ici ka
Docteur Bazali to me kamiki ko sulana bango kanene mse bino boyo kanini nango o bango bimisa na minoko na bango par rapport ya centre na bango. Bonjour docteur. Bonjour. Docteur Kombona Noko s'est présenté et na balaneption sur Yabiso Podcast TV ainsi que balaneption partout dans le monde baye ba quand même combo docteur Nani et puis fonctionne en kati ya centre. OK. Bonjour bandeko. Na kombo nangai Jospin Lukaobiye. Nazali fondateur et promoteur ya Fondation Mon Ami Gelor et Centre Médical Mon Ami Gelor awa nakati ya Changu na RDC nakati ya Mboka na biso. Natangi na Italie, nasali parcours nangai na Italie. Nzamba osunga ngai to na silisi na domaine ezali ya biologie clinique na ke na mboka ya Bruxelles, bisika na vandi pe bisika na tanga na salara. OK, merci beaucoup docteur Jospin Biyeye. Et de l'autre côté peut-être un docteur Moussou à se présenter. Bonjour docteur. Bonjour madame. Docteur Kombo na noko se présenter pour la nation sobaye ba quand même puis Kombo ainsi que ba obason partout dans le monde et puis fonctionne en kati ya centre. OK, merci pour la parole. Ngai Kombo na docteur Fanfan. Naza docteur en médecine et nakati ya centre naza na fonction ya médecin superviseur autrement appelé médecin directeur. Comme nous sommes dans une structure, il y a centre de santé, c'est un médecin superviseur. OK, merci beaucoup docteur Biyeye Jospin. Tomoni centre lelo na quartier 7 dans la commune de Njili. Auparavant centre toyoki kezaki na quartier 12. Na quartier 12 donc toujours dans la commune de Njili. Oui. Merci beaucoup docteur et centre nayo au Fongolango pour le bien-être ya population ya Njili, pourquoi pas RDC Mobimba. Mais tomoni centre toujours na Njili. Pourquoi car choix Yanjili? En fait, choix na biso Yanjili ezali parce que tomoni bandeko babengi yango Kinshasa la capitale. Mais Changu ezali porte internationale à Kinshasa. Soki totali bien mikolo ba continuance internationale bayaki ezala roi ya Belgique, ezala pape bakitaki na Changu. Donc babandakandi na Changu avant bakende na centre-ville. Donc c'est vraiment important pour nous de prendre charge de la population de Changu. Parce que na kintonto yaka awawa ba embouteillage pe ezalaka. Omona bandeko balengi na nzela oyoyo bazwi nzela mulai ti na centre ville pour ba luka ba soins, ba luka ba laboratoire. Et na nzela wana mbeba pe koya, mbebe ezali nini urgence, maladie pe mutu pe akoki to perdre mutuka facilement. Voilà pourquoi to basé centre na biso na Changu, to basé ngo na kati ya Njili pour donner de soins. Basoin ko sunga bandeko na biso bakatisa isusu ngambu te babebisa bambonga transport ebele te bazala kana agitation ebele te mais na Changu makamba kitoko kozala. Oui, surtout que le quoi hôpital on a mono eza kitoko makasi donc makambu tout en tout cas impeccable. Mais tout le monde a battu mususu mona soka za mama matériel ne abi bablo na bien abi ngai Changu te ngai Njili te na bimi na ngali kolo ake balemba ke balimete pourquoi pas na ville. Mais tout le monde yo na biloko na bien ba matériel tout ya bien mais oponi ka Njili. En tout cas félicitations et belé. Et nazongi pas docteur Fanfan, je sais pas quels sont les services organisés au Bosana Nakata Centre. OK, merci pour la parole. Nakata Centre Mon Ami Gelor, tous en bas service Nyon surtout où ils allaient organiser normalement dans un centre et tous allaient premièrement dans bas service local il y a médecine interne, service il y a pédiatrie, service il y a maternité, gynécologie obstétrique, tous appellent un service il y a chirurgie. Et toyaki peko bakisa service mususu auto bengi ya prise en charge ya ba personnes âgées wana ezali particularité moko importante ya munene nakati ya fondation Mon Ami Gelor oyo aza lokola mama aboti centre Mon Ami Gelor. Et en dehors de service ya prise en charge ya ba personnes âgées, nous avons aussi un laboratoire très équipé. Je crois que lors il y a visite qui donne à Bisso, Botala qui est ensemble avec nous, la qualité, il y a laboratoire à Bisso par rapport il y a
matériel au Tozana Yango. Et donc, si je peux conclure en disant que le centre Mon Ami Gelor Toza vraiment un service aux de qualité pour nous servir la population. Différents services, parmi lesquels Toza a service à médecine interne, service à pédiatrie, service à chirurgie. Nous avons le service à maternité, gynéco-obstétrique. Nous avons un laboratoire où ils allaient équipé. Je crois que lors il y a une visite Nabiso guidée, vous avez vu ensemble avec tout le monde la qualité, il y a un matériel au Tozana Yango. Mais aussi la particularité au retenir dans le centre médical Mon Ami Gelor, c'est d'avoir une prise en charge des personnes âgées. Et donc, comme je crois que le fondateur a expliqué Bisso, ça fait depuis une année passée qu'avec le propre moyen de l'ONG, tu initié qui est prise en charge des personnes âgées, où ils allaient qui un succès parce que nous avions commencé avec plus de 50 personnes âgées que nous étions en train de prendre en charge personnellement dans les fonds propres. Il y a ONG, toujours dans le cadre de servir la population d'Abisso et à Tchango. Voilà un peu en gros différents services au centre médical Mon Ami Gelor. Ok, merci beaucoup, Dr Fafa. Et Dr Jospé, tout le monde a un centre médical, tout le monde a malade, tout est malade, au monde est un peu négligé, surtout sur un bon côté, au moins bazo kipé, mutu pas koko kufa, te belé, au moins babilo musu ba serment au ba docteur ba prêta. Mais le tout le monde est comme baloba kuna yango te ba salela mutu pena ana mbongo te mais ayena centre ba occupé te au monde maladie la liwana négligé ba minga ba ko teka na ba kisi de part et d'autre de gauche à droite ba zo ba kisi na kata centre ba zo teka mais lelo siko docteur Jospé centre na quartier 7 na commune ya Njili. Je sais pas population mobimba ya Njili pourquoi pas RDC ni noti koloba n'habite et qualité nini ya soins oyo réservé pour na bango. OK, merci pour la question. En fait, la première des choses, au centre médical Mon Ami Gelor, on ne fait pas une discrimination du patient. Babingi ango, batu batangi, on est fixé, ils ont un objectif, ils ont 17. Bisoton toye nanjili, tozala ki libosonde balobi na quartier Kimbuta. To travaillé pendant 2 ans et na quartier Kimbuta toye banieke, ceux qui ont eu même accident, on prend premièrement le soin de la personne. Donc, to sauver nos vies. Pour mutuana ezapekaka ekokozala nde kwa mutu moko yebi donc to sauverana nos vies et le soin eux pesami sikoyo intervention ou ezali financière iyaka nde na suka donc biso to fonctionnera ndenge wana na kati ya centre médical Mon Ami Gelor. OK, merci beaucoup. Et likanisione ki toko wana oye nango dans la commune de Njili. Est-ce que makanisiango et au souki sango kana Njili to mema oko etalango partout na RDC mobimba. OK. C'est une très bonne question. En fait, pour le moment, c'est difficile de parler de différents projets de la Fondation Mon Ami Gelor. L'initiative qui est née à Njili ne s'arrête pas à Njili. On cible différentes zones. L'idée, c'est de se déplacer aussi petit à petit, tout implanter dans la périphérie nyonso et pourquoi pas au centre aussi de la ville de Kinshasa. OK, merci beaucoup. Et de côté de déjà pour toujours chiter. Namoni pe lomi balé awa na simana biso. Je sais pas ce qui beaucoup expliquer en malamu. Mais tu as déjà Fondo, Giancarlo, Pala, Vicini. Ah, waouh, oh, ils sont espagnols. Hein? Ils sont italiens. Italienne, vraiment. Tchangu, nzoto kolongono na kimobange. Est-ce que vous mécano ko fongolango, ou mécano ko talisa bato parce que mutu muso mona ka boya zo metela kisinene, si tu peux que ba italiano isawana do italien. Mais quand on fait la peine balandi na biso nyonso bazola na biso partout dans le monde ba yebeza vraiment nini et de l'autre côté peut sola je crois docteur Fanfan a comme ko expliquer sur rien to bandi non awa. OK. Bande ko batangi biso awa na Tchango to memi concept to salaka concept ya Talisa santé. Oui. Talisa santé wana soki boyoki yango bo identifier immédiatement Mon Ami Gelor. Oui. Talisa santé pona nini okoko tambola boye mais nzoka ndi maladi ya na nzoto oyebite. Si tu as dit ça santé, tu me mets en pour na ene na biso, na koko na biso. Parce que problème toza na ona kati ya Congo, au mona mutu azo kanzoto bien te balobi pour ki mubange, pour tes malades ba ko traiter. Yango programme na biso za nzoto kolongono na ki mubange. Donc toza sous na justification mon côté mubange soki abeli to lobaki batike na ndako.
Centre médical, mon ami Gelor, est lancé déjà programme Oyo depuis l'année passée. Toza déjà na batutozo lande la base 50 ou tolande la rabango chaque fois. Initiative Nabiso pour le moment donc est-ce que c'est limité quand on a 50 ou soit bakoya na bango plus même, pas de problème. En tout cas, initiative est comme on a 100. Mais tozo banda na âge à 60 ans. 60 ans, 65 ans parce que ça âge au balobi ke moto nous autres comme il changer. Pourquoi? Parce que moi na muké ba me marqué pas pédiatre. Ce qui totali moi ça zemi ba ko me maye na ba soin gynéco-obstétrique. Ndenge moko pe personne âgée et sengeli ba orienté vers le soin approprié ou ya kozwa ba maladie ya mike wana ebota makana nzoto mais o été et sengemi batala ngo na moto pa yebi nzoto ya personne âgée malamu. Donc programme ngo ezali lancé déjà né tozo bisabino boyelo ouverture to sala mbangu peto kende pour lobi to koyamba bango déjà awa. OK. Merci beaucoup et maintenant tout le docteur a expliqué par rapport à au bazali na âge de 60 ans, ba maman, ba papa ainsi que au bazali kolo. OK, docteur, est-ce que motu na ngeza boy na nyoso zo sala pour la population ya njili pourquoi pas RDC? Est-ce que au cause a peine besoin lisungi ya gouvernement to neni bien na bokasité na yo moko kaka? OK. Un grand merci. Neketolobi biso bana mboka. Oui. À chaque fois qu'on chante l'hymne national, on dit il faut bâtir ce pays. Donc nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Et ce n'est que possible avec le zèvre Obisotozo Mema. Santé et qu'on néglige, c'est un facteur clé pour développer un pays. Mutuso qui a zana bokono à salate. Donc mutuso qui a zana bokono à produire thé. Donc aide à gouvernement, c'est vraiment important. Et Coco Zala à travers de programmes et Coco Zala à travers de services. Autozan a besoin. Mais à travers de suivi P, tokolobango na ndenge ya solo to ebimboka Congo pour mususu romona ba kokoko ezape mwa mingi. Tokobeta biso kokoko moto moko yo kobeta kokoko et pourtant azani muta service wana te. Et le ko sala biso passe moni ki na 2 ans o to ngoy ko développer to kende côté mususu mais tozo kende pas par pas. Donc aide à gouvernement ko sunga biso na makasi wana. OK, merci beaucoup. On est à Kimbela ya docteur Jospin, de l'équipe de l'autre côté et pas ya docteur Fanfan. Tout le monde est à côté, tout le monde a un programme Ubuntu. Nazongi muke, pardon, docteur Jospin, oyo totangi awa fondo Giancarlo, je sais pas quoi interpréter on a lobby ni ça nini. En fait, fondo Giancarlo Pallavicini, programme autant to lancé ango, to lança ki ango biso moko. Donc to lança ango to sala ki on est bandeli à janvier, le 4 janvier 2022. Le 4 janvier, jour et à martyr à indépendance. Donc ce que tali bien badatu wana babato bazala babunda déjà indépendance tisiko bazalaka bien bana na bango seri wana bazalaka mais babundeli biso mboka totiki bango wapi totie bango wapi esengeli nde sikoyo biso génération ya sikoyo tobanda kosunga bango yango tobandaki yango le 4 janvier tobandi tobundi mais nazanga moko balobi loboko moko esokolaka musapite yango Giancarlo Pallavicini oyo lokola natangi na mboka italien alobi ngape na kosunga yo yango asungi ma personne âgée. Ah d'accord, déjà combat monto. Déjà combat monto. Ah d'accord. OK, merci. Depuis centre bandi et depuis existence nango il y a l'Angile déjà combien d'années? To sali tozoki na 3 ans kala mingi. 3 ans. OK, merci beaucoup. Et tozoki de l'autre côté pas docteur Fanfan au mekamki ko tal sinon balandi partout dans le monde. To moni awa programme Ubuntu. On va nous expliquer biso Ubuntu ngeza nini ba moni ka programme Ubuntu et puis to moni moi ça zemiawa femme enceinte. Oui, mais quand on vraiment. Ok, merci pour la question. Pour le programme Ubuntu, Ubuntu veut dire tourner vers l'humanité. Humanité, ils ont tourné vers la femme. Et toyebi la femme congolaise, ba difficulté mingi alikana anango nakati ya mboka na biso et surtout basi oyo bazali porteuse ya bazemi. Vous savez, période yazemeza période moko ezali très importante. Ils ont été moi si azala attention que ça soit attention à mobile mais aussi il y a bactères nion surtout au baza ko accompagner pour na ko mema na période on a kino abota na lolenge oyo e sengeli.
Voilà pourquoi d'ailleurs, au côté Nakat, il y a même logique, il y a président de la République, où il y a comprendre que il faudrait que la femme congolaise, où elle est porteuse d'une grossesse, elle accompagnée. Et donc, il y a accompagnement, ils ont songaye, n'a pas soigné, surtout où ils allaient approprier, afin que à rater le rendez-vous n'a été. Alors, programme Ubuntu, comme fondateur, a expliqué sur les sous toye kaka pona ko soutenir pe ya ko accompagner bana basi ya zemi ba maman ou baza porteuse ya zemi to comprendre que to kokika kotala ba personnes âgées classe mususu pe o eza ko senga biso pe to za na regard moko positif sur bango ezali ba maman o baza na zemi mais ba maman yango baza na makokite. Okay, ba mama yango bazana makokite makoki mususu yango zomona ba mama mususu akobanda ba rendez-vous na ya zemi akobanda yango so akoki 6 mois to pe 7 mois azana makokite akobanda uta premier trimestre azo zela poussa mwa ngonga comme ça azaka na 2 rendez-vous o ekokote moins cher peu kene kobota eza ba réalité o tozo vivre ngo na kati ya mboka na biso yango wana idée ezali etete to faire comprendre maman que c'est important ya kobanda kolandela zemi na yo uta ebandeli siko mutango fa banda uta ebandeli azana makokite programme Ubuntu eye elobite biso tokosunga yo tokozwa yo en charge uta zemi na yo ndenge bandi kino yo kobota objectif na biso ezali à 2 niveaux. Premier niveau eza que toya kosunga mama oyo azana makokite OK pour que alandela ba rendez-vous na normalement. Deuxième objectif ezali ya koyeba ko o biso lo bana langage médical ko dépister c'est-à-dire ko kide ko luka ba maladie nini yango oyo basi ebele bakanisaka lokola ezaki ndoki peut-être ezali ba infection mususu oyo esali ke zemi elongwe OK mais par manque ya visite médicale parce que azana mbongo te azo sala que ba fausse couche ezo sala ma ebele ba mama ebele baza ko perdre ba bana na bango. Le programme Ubuntu elobite toye pona ko soutenir mama pe ya ko pesa ye service moko ya qualité oyo ko banda ko landela santé clinique c'est-à-dire ya bonzoto ya mama na ya mwana mais aussi elandela santé biologique cela veut dire biloko ni ezana makila oyo ko sala comme infection oyo ko sala que un jour soit ye moko mama akoya na problème topé zemi topé mwana oya zo porter ezo problème des programmes Ubuntu eye. Alors programme Ubuntu elobite toko se focaliser na niveau ya zone ya Kimbanteke ou commune ya Kimbanteke, zone de santé ya Kimbanteke, commune ya Kimbanteke. Et grâce ya ba partenaire o baningi ba soutenir programme Ubuntu wana balobi toko accompagner bino pona 50 femmes ya ba ressortissants ya Kimbanteke. Ba zui mokano comme promoteur à solo la capé à kendako beta kokoko na banda kuna bandeko o bazana diaspora alobi botala ba mama ya Kimbanteke bazana moi difficulté et batouana basangani babi ça va to accepter programme na yo Ubuntu to soutenir ba mama wana biso to kanisa ki lokola bakoza la limité na ba 20 to 30 mais balobi te tozo kende kino 50 nde esengo yango wana nde esengo wana isali ke bandeko wa Kimbanteke babi toza ko accompagner bino mais ya njili pe babi te biso pe totika la bongo te comme boye pe na kati ya njili na quartier 7 biso pe tozo ko accompagner bino na programme Ubuntu ya ba mama ya njili na bandeko musu bazota na masina et donc programme Ubuntu eza programme ona ko lo bazalo ko la mwana mukie o azolanda programme ya chef de l'état o aningi déjà abanda ko soutenir ba mama na maternité. OK, merci beaucoup docteur Siko lelo to mona population ya Kinshasa ba kuma ko banga pe ko bota suite ya ba makoki o mona mutu mususu habité na obota bota na ngate pona makoki zaza na ngopenza te mais ko bino lokwa na skata centre na bino bo ndimi ko aider bato bazozwa bazemi mais makoki ezate. Est-ce que vous pouvez accepter la naissance indésirable tondeni te omoni pona ko bota mutu nyonso to azalaka na planification planification ya kobota c'est vrai que tout le monde a naissance indésirable et comme trop et comité mais ezalaka trop na ville à Kinshasa. Oui, et l'autre ça la paix force il y a fondation mon ami Galor ezali ya ko réduire mortalité ya maman pe ya mwana autobinga mortalité materno infantile et il faut comprendre que justement par
crainte ya kozanga mbongo bato bazo conduire ba avortement ebele et ba avortement na eza komema déjà mwana ata azali ya une semaine aza mwana ata aza ya un mois aza mwana biso toloba aza makila mais aza makila te aza mwana et la jeune fille ou jeune maman ou aza ko s'exposer na ba pratique ya ba avortement ou eza d'ailleurs pratique moko boye oyo l'état congolais na biso a accepté yango te eza reconnu na loi te et donc bazali bazoko mitika na ba pratique ya ba avortement et ça la que mortalité eza ko toucher na ba mama pe na bana avortement forcé avortement forcé to bengaka ba avortement provoqué alors biso siko na axe na biso tozali te bino boningi bosala avortement biso fondation mon ami kela tozo soutenir avortement te mais tokoki ko accompagner bino na prise ya conscience que muto azana kati azana posa pe ya kozala muto to pe conception o ezazemi ezape na posa et vivre alors peut-être ko banga ezali te nani ya ko soutenir nga est-ce que nazana makoki ya ko continuer zemi oyo yango sala ke muto akende ko avorter parce que azana makoki te fondation et l'obité dans le programme Ubuntu, nous sommes là pour encourager la vie de la femme ainsi que de son enfant. Voilà. Okay. Merci beaucoup, docteur Jospin. Merci beaucoup, docteur Fanfa. Tozongi pas docteur Jospin. Docteur, s'il vous plaît, je ne sais pas d'abord ceux qui m'ont commenté il y a Kotia et Kozala sur Makambo, docteur Fanfa Ocholoba. Oui, maman Prudence Nengolobiwana, c'est vrai que Tozanaba. Grossesse indésirée pe moi mingi. Mais na programme Ubuntu wana eloko yo pour ba terme en pesa scientifique mingi to ko développer ngo ate matei pe ebongisami pour na mwasi. Yango tonto lobi la femme enceinte soki to bito lembo lango nyonso to ko bandaka na femme enceinte to bandi na même oyo non abotité. To bandi da côté ya ye. Ayeba komilengela ayeba ndenge zemezalaka. Wana ils ont des programmes Ubuntu. Ok, nous avons une sœur Nangamoko, en Belgique, la sœur Belinda Vancien, je le salue à passant. C'est un original, tant qu'on est dans le centre, mais quand on peut tourner le docteur pour nous à Kinshasa. Il y a des fois, ça arrive aussi, au moment où on est tombé malade, on a une critique. Le temps bata poto batin d'ambongo. Est-ce que Eko Simba, bak me mien dans le centre, par rapport à nos bêtes de solo, bako me mien dans le centre, on a juste traite, parce que c'est approprié, après l'année totin d'ambongo. On peut expliquer partout dans le monde va profiter de yoka. Ok, merci beaucoup. En tout cas, mon tunawana est vraiment important. Tout fonctionnaire a deux façons. Façon à liboso, ils allaient premièrement mutuso qui a Monica Belli azanande kumikila poto akolobaka kake a en tout cas ndeko Jospin nga babinga nga ndeko Jospin na linga nga prenda titre wana ndeko Jospin ndeko Jospin ndeki nanga ya Belli bapesi biso kaka kombo to enregistrer ba memi awa na formule wana ye amemi kaka nzoto bayambiye soki pe balingi bapesa kisi to pesi na kisi kobanga te que ba kisi na biso eza cher en tout cas to fonctionnera bongo te donc to pesi na kisi mais soki pe ke ezali ke nécessité ezali parce que to lobi elongo bien eloko liboso sauvant de vie donc soki a beli problème ezali bomimi na centre médical mon ami Galor Ikanga rapporté. Donc 24 heures sur 24, même tant que tozalaki ozomona mwa mbilinga na nde tobika bakina mikolo yo, ben boyebika makamna zo betem susu bazo kima pour na likambo ya sécurité, mais ba porte na biso toujours ouverte to yambaka 1h, 2h, 3h to bandi ba soin. Ok. Bato mususu oyen hôpital tanga monika qualité hôpital ndenge zalabi baza cher non kokana te en tout cas obiso eza ya ngambu na biso te donc ça peut-être ya ngamba ba ya ngamba ba oyo biso toza place wana te toza na eloko te tokota te je sais pas pona bata modèle wana nini ngo koloba en tout cas ndenge eza bongo eloko liboso toza na différence toloba ki discrimination ezate tant to bandi hôpital osika mbeto apambe kimisa ki bato donc toza cherté boya likambo ya santé eza premièrement ya kotala ndenge bato basambela baoba viens et vois donc viens et vois yo moko koyeba tant bako yamba yo tant bako traiter yo moko koyeba makambo nini oyo okomona na nzoto soin nini oyo kozwa msusu yo okanisa ke tosenga $10 te biso tozala ba francs congolais donc boya na ba francs congolais na bino bokomona ke ba yamba bino
Ok, merci beaucoup. Maman Belinda Vanson, je pense que Oyoki, commentaire mingi otia ezate, Oyoki ndenge docteur et Jospin Aouti Koloba. Donc, bino bandeko bosa partout dans le monde, les Mikila Poto, na ba continuer sur bosa bandeko na Kinshasa, pourquoi pas na RDC. Tant on ndeko no a tombé malade, bon ezanonte aya na ye penza na centre de santé, mon ami Gelor aya na ye a reçoit soins appropriés et puis mangamba mbongo bon batara na mono liboso mbongo liboso te bazalo kwa hôpital wana misusu te donc liboso soins nano et puis mbongo ekoya nasima. Merci beaucoup docteur. Je sais pas son numéro à téléphone ekozala oyo peut-être yakuna na awa sur les copé ça vite. OK, ça va. Na numéro à téléphone kuna Mikili Poto, donc je suis joignable sur WhatsApp. Donc c'est le 0032 483 30 74. Donc naka oyo soki motazion malamu te même ma présidence azawana yimoko déjà lokola moni mosala na kanisi ki akomi déjà ambassadrice na biso akobetela biso lisolo akobetela bino lisolo pour na numéro ou ezali awawa na numéro par réception akopesa bino. J'en profite lokola na zawana na bengi bandeko bazali banda. Donc esuki kaka tiango te o aza na district mosusu omoni ke kuna esimbi malamu te biso ba porte za ouverte. Na koloba pe loko na vandi na mikili wana na lango pe na koleli nango. Car ya mici italiani io ho studiato in Italia, ho fatto prima di tutto l'università di Bologna, poi sono andato all'università San Raffaele di Milano, quindi sono più verso la ricerca biomedica e sono talmente felice di venire qui in Congo, di portare questo progetto qui. So voi come me avete parenti qui in Africa, parenti qui a Kinshasa, quindi non esitate di contattarmi, fare in modo che i vostri parenti siano salvati e che possano avere cure di qualità. Quindi non vi preoccupate, sono il vostro fratello, forse sono anche il vostro figlio, sono lì per voi anche. Grazie mille. Ok, merci beaucoup et Dr Jospin. Les tibiso venez l'équipe sera waouh. On a plein bongi pas papa j'y sais quoi du tout comme cuisa. Moi na Belgique à tongo pour na nga yonde na balango wana. Je sais pas nango to le ba italiano et janini na lingala tona. Elobi ke nazali mwano pe na koli na Italie. Donc na yebi ba passe bon bazala na nguna so ba bingi nde kwa zobela. Donc moni msusu luka solution western inoti ndana butu msusu za okangama. Donc biso atoye kosunga nazani nde ko na bango na ye kosunga pe bango mbala moko. OK, merci beaucoup. Numéro pe César ya Belgique kaka. Ya Belgique. Ya awa ezate. Ya awa en tout cas to kolekisa na écran pour na mutu ezate. D'accord, merci beaucoup. Donc restez branchés toujours quand n'oubliez pas de vous abonner massivement. Bon s'abonner puisque l'édition est nulle part ailleurs qu'à na Yabiso Podcast TV. Oui, Dr Fanfa, je sais pas ce commentaire ezali au ça là, même pour la diaspora et puis. Oui, je vais faire un dernier commentaire en français pour tous les diasporas qui sont en Europe, aux États-Unis, partout ailleurs. Je voudrais renchérir par rapport au projet ou au programme Ubuntu et au projet personnes âgées par rapport aux diasporas. Le président fondateur a souligné un fait qui est très important, c'est que nous voulons aussi aider nos frères et sœurs qui sont dans le diaspora, dans le sens où s'ils pouvaient avoir une structure de référence, là où on pouvait envoyer les membres de la famille sans inquiétude. Et donc ce projet-là, c'est que nous avons un circuit qui permet à ce que vous qui êtes dans la diaspora, bino bozana na diaspora, bozana bandeko, baza awa, et que vous avez des soucis de santé ou membres de la famille na bino baza des soucis de santé, le centre Mon Ami Gelor et puis opportunité wana d'abord premièrement membre bayana no to consulter bango to sali bango ba examiner surtout où est possible mais aussi to pesi bango ba kisi et ce n'est qu'après que bino bandeko bozana diaspora ce qui m'a makoke zana nous présentement je crois que le président yé aza mwana ya poto et c'est alors que na circuit na esalamara entre bateau bazana diaspora mais déjà a ezo permettre biso ole kozela Western Union déjà bozana adresse au bokotinda ba membre famille na bino baye awa biso tokozwa bango en charge, ils ne poseront aucun problème bakofuta eloko mon côté.
c'est alors que eza lokola eloko moko valeur ajoutée oyo centre mon ami Gelor et ko bakisa na diaspora. Deuxièmement aussi c'est na projet il y a personnes âgées. Je pense que ndeko nyonso ya diaspora ba yebi ke bandeko ba papa ba mama ba komi mibange baza a na Kinshasa baza na besoin ya suivi eza kaka code te mais za pe ko la santé na bango. Alors na personnes âgées bato a diaspora ba ke biso pe mon ami Gelor toza maboko a kofunga mapona ko yamba ba personnes âgées o ba komi ba koko et donc eza na même idée, c'est-à-dire baza na bandako tokoki kosa la visite à domicile topé bakoki koyapa na biso tokoyamba bango sans avoir demandé quelque chose. C'est wana ezali valeur ajoutée oyo mon ami Gelor eza kopesa pona soki ça. Troisième valeur ajoutée ezali o toza kobenga accompagnement ya ba malade topé service ya médecin conseil. C'est vrai que des fois tu as des difficultés, mutazana poto, mutazana diaspora bazo benga que depuis to kota ki hôpital place ango soins ya malamu te tinda lisusu mbongo lisusu. La fondation mon ami Gelor au travers ya structure na et une équipe auto zo benga équipe ba médecin conseil. Comme le mot le dit conseil, c'est-à-dire c'est un médecin oyo mutazana diaspora akoki kosenga lisungi na médecin conseil ya mon ami Gelor to comme sur place, to évaluer l'état de santé yandeko mobali, moi c'est papa Coco, total la dimension ni l'évolution et traitement na bango parce que biso européen ça rapport et pas na bino pour nous rassurer bino si le traitement est allé ko avancer malamu, topé réellement bazana pour ça ba examen mususu. Donc je crois que c'est de bonnes idées oyo fondation mon ami Gelor a tendre main et pas ya bandeko à diaspora pour avoir une confiance na suivi ya santé ya bandeko au batikali awa na Kinshasa. Ok, merci beaucoup docteur Fanfa. Je sais pas moi Lilo Basuka t'es parce que nous sommes encore en vie et moi dernier mot pour na Lilo. En tout cas pour la journée Lilo to lingi suko remercier ma prudence Azali awawa. Na kozanga te ko lobabo contacter Maman Prudence a fongoli biso mutema na ye po aya. Ayebisi biso eloko moko boye oyo tomoni mingi te na kati ya Congo. Mais Nzamba tie biso na nzela na ye po lelo tolobela bino alobi ye asengaka bato pe ya njili mbongo te. Donc asalaka service bokabela ye obina bokabela ye. C'est pas donné à tout le monde. Donc tant bo sala bolamu lo biso to sala ki tokutani pe na mutu asali biso bolamu. En tout cas bo hésiter te. Donc on remercie les sous bourgmestre ya commune ya Njili na monie na bopeto moka memeli biso na lipamboli moko makasi aye avandi liloba liboso a lobby abi je suis chez moi donc azamo payate donc aye penza na ndako na ye wana sepelisi biso mingi bandeko ya poto bamboka nyonso bozali en tout cas o ezali pe ndenge bourgmestre lobby eza pe ndako na bino. N'hésitez pas d'appeler. N'hésitez pas de chercher WhatsApp ezali emsu na yebarake ngape pe na za muta diaspora. Donc c'est une de quoi beli awa boluka bo contacter médecin boyeba et loko nini songolo etungisi pe qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour eya lisusuté. Nyonso wana na mon ami Gelor numéro à réception ezali ba ko présenter bino docteur oyo asolola kinaye comme ça bozala la kimia. Ok, merci beaucoup docteur Fanfa. Je sais pas moi Lilobapé ayo. Je crois que Balbosfez allait à remercier yo na bolamu oyo salibiso et puis na motema na yo ndongo fungole biso et remerciement na ba invité nyonso en particulier l'autorité politico-administrative ya commune ya Njili, son excellence le bourgmestre et puis na bandeko nyonso ba accompagner et je crois que à vous aussi bandeko ya diaspora voici l'opportunité l'occasion ya kozala na esika oyo boza kolandela ba soins ya bandeko na bino baza na Kinshasa pourvu que baloba te que bozo occupé bango te de fois vous pouvez envoyer quelque chose mais peut-être ezokoma bien te peut-être moto asengeli a bénéficier na ba soins na azozwa ba soingo à 100% te bino mo boyebi Kinshasa awa et koya 100 et comme na hôpital 20 mais ici nous voulons vous assurer notre accompagnement pour que tous soient en charge ensemble la santé à la famille. En tout cas, que Dieu vous bénisse alors que vous êtes là chez vous.
Ok, merci beaucoup et merci. Na profité ko remercier et ko pesa ba remerciement nanga et pas ya batunyo so bozo ki li baku malamu ya kolanda édition na biso. Je sais pas ki bozanga makambo ko salate, mais vous préférez que botika ngo bo poussa non devant poste TV na bino pour na kolanda édition na biso. En tout cas, commentaire mingi ya kotia ezana ngote et banda na zalanga non na mona na te centre moko boye. Et ça ba mablo boye. Na mona ngote de nulle part ailleurs. Moutali boso na monongo chez le docteur Jospin billet en tout cas nzamba lola amona et puis no singa na gouvernement ya mboka na biso s'il faut ko soutenir ce que ça na bato ko tia maboko et ça ba bato lokola ba docteur Jospin billet parce que et loko ezakati na c'est pas donné à tout le monde. Alors à ça moto bois que ba fleur ndetinga déjà na bandi déjà ko bois que ba fleur en tout cas centre na ye et kende liboso et kende musika. Merci beaucoup to komi na biso vraiment na suka ya édition na biso na remixer mes boss Yannick Malundama ainsi que boss live. Pourquoi pas à Mama Laura Chou sans oublier mon papa chéri papa Play Maya, papa JC Kwedi tout comme quiz oki biloko espagnol et betami kuna donc nabi que yora ko interpréter en privé. Sans oublier à les vrais amis de Kinshasa, il y a président Makina, particulièrement à Cordon Franck Matoussadila, il y a eu un wana basalama trop papa. Pourquoi pas à monsieur Christian Kalenga balobi joyeux anniversaire à toi. Profite bien de ton jour babi mukola lelo to koyo kate monsieur Christian ou mi ana ngwende na yo. Pourquoi pas Ange Bikusa babi kolo joli skita ezande yo donc papa bisiko to jouer moins vert bisiko to jouer moins pio na sanzete et pas ya Ange Bikusa babi kolo joli skita bambote non na musika et na bosanité à mon vieux Corneille Kalula. Corneille Kalula babi yonde misapia kolo les grands architectes à Makasi na Kinshasa ou bien na ngwende na yo. Pourquoi pas et pas ya bana membre nyoso ya Sejoda particulièrement à mon vieux Riva Ngimbi na Paris, mon vieux Riva Ngimbi na Panama na Salio Bisiko Zali balobi. Pourquoi pas à mon vieux mon vieux Ngwabi Mabaya motema ya maman Rachel Kiwenge umea na ngwende na yo. Mon vieux Ndongo Michuri ya yo angwana na pesi mbote na équipe technique Mobimba et mon vieux Yango acteur na saluer Bisika Zali et Chada Diavita moi si Nzambe s'arrive Balou les garçons simples. Pourquoi pas à Cynthia Touizana la femme à la caractère agréable na saluer Bino Nyonso et na sima caméra tout ça na ye moko mwana mboka je suis mbungu mwana mukile bangenge na ye et ezakanga présidence Ngimbe la petite diable à la taille acceptable autrement dit original. Écoutez une bonne édition Zali Koya la séparation je suis Bendi caméra c'est que aussi ici. Bye bye. Poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali me kondi me koli forever grateful I'm counting my blessing my way to begin cause leki mingi likolo na seko lekaba ute bande bisitu benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma ko yemisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamuna koma komona kokamwa ebande lipesuka nyoso tosenga ka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima koko kisa nyoso pona ntina nanga ya mutuya yo pesanga oferi Nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya mutima matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temwe misale monani minga kolobeza te touti mosika esansal tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temwe misale monani minga kolobeza te touti mosika esansal tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te.